Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kabulo TV, yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, to Zawana, Moko Gaga. Réflexion, trop bandé là. Réflexion. Réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, bo a décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Ezalinga ndeko na bino, na bengami na kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé oyo bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30 bo kuta biso kuna na voilà. Ndenge ezala kaka likamba coutume. Bapembe ekena na pembe na yango, barouge ekena barouge na yango. Voilà. Comme lelo ezali sorti. Oyo bana décidé de sa père na bango pe na bota bana beloko boya. Voilà, merci bon Dieu. Par raisonner ngako ya pétion. TikTok. Lilo ibibaye. Lilo ibiba oh. Mama na bana yokanga. Alolo. Zungisa. Rosa, mana ya mama. Yolololo. Andolo mama. Elololo. Emiyololo. Nenge ya kuru dimba. Nabita mwana jaro yo. Tala esengo. Bon. Batali pe balani nyonso ya réflexion. Batali pe balani nyonso ya réflexion. Bonne année na bino. Vous soutenir chaîne yo bana to banango ti lelo to zana bino longo na ko pesa bino ba merci ebele partout zone bino ezalinga ndeko na bino Kambulu toujours ndenge ezala kaka moyeko lipe mo lakisi mwana azali mosala pe mo lobena ya Nzambe Lumière Kambulu yeyo. Voilà. Message na biso ane ezali ke continuer na eloko banda ko sala na positivité. Continuer na force nyonso. Oyo alingi yote kolinga ete. Oyo azo respecter yote ko respecter ete. Mutu tu. Oyo alingi yote kolinga ete. Oyo respecter yote ko respecter pe ete. Alors, tokotambola na 2026 na lolenge bongo. Réflexion esalaka makambo monde ezolobela, ndenge monde ezotambola, tolobelaka tout sauf ka kofinga. Tolobelaka nyonso. Lena bi nyonso longolaka kofinga, c'est que tolobelaka tout. Na ndenge moko vrai. Na pesi fumutsako force. Merci fumutsako na tout. Merci na coach. Merci la bino na source bon idée merci Sambanda nazala bande ko belé ba c'est Isabelle ba Mama Love ba Faka Kent Fermino moninga dans ce que la foudre na Bosanité Dani Vemba merci maman adoratrice moi ça Dani Vemba ya bino mwana na pesi ba mbote na mokili mobimba na bosi paeva wana kote ko ratete na pera leki bongisa moto mona peto lobela yo kwa soki nengo na so comprendre message na ngai
Thank you so much na zopesa sombote na architecte ya Mvumangi Mobimba. Kisalo Sébastien Tepa, très fort vena ngai. Merci. Na banso nyonso bo répondre ba mituna, bo pesa ba mituna na pesi bino ba merci mingi. Thank you so much vraiment na soutien na bino. Oza 2026 to kenon na lenga propre. Pembe na tout. Na makanisi. Na esprit, na force, na tout. Sala eloko nyonso lingi ko sala sala mo na qualité ya malamu. Mituna monsieur koyeza lo ba ba kilombo kila. Mais ko supporter biso pour na réflexion, tozo réfléchir na makambutu. Tokolobela tout sauf kaka kofinga. Sikondeza bona ozo siko manto na beta siko manto likolo pour na tozo kende bana ba bengisi père na moto ke dame quoi. Père ba petit yango. Voilà. Zelana no. So yo. Thank you so much. Voilà. Oh, si on les a besoin de moko. Oza kado ya mwana ngai. Ya liboso asumela ngai quoi. Oui, bima kaka leba force. Izo singi bi. Parce qu'on est à boye. Monde no kende nango. Monde to kozala nango. Monde ningi to kozala nango. Monde ningi to kende nango. Elenga réflexion. C'est pela et nzamba pesi bomo. C'est pela nzamba pesi pema. Merci. Wana tokutani na force tu mitune zeli koyabo ya na biso bien. Check.